nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotinda mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te l'État a Mbote de partout, bazali kolanda biso na Katia. Ediba TV, mwana Congo, chaîne oyo et la cabine masolo kitoko, chaîne oyo et la cabine masolo édifiant, oyo ekoteya pe kolakisa, peuple de lolengeni ni ya kotambola, na mokili ya Tata Nzambe. Ezalaki ya bino munganga spirituel, papa Edidiba na Katia. Lisolo moko toyeli bino na mokolo lelo, oto bengi ingratitude. Ingratitude ezali na kati ya émission otolobaka tosolola yango na kati ya ba commentaire tosolola yango na kati ya ba ko aimer pe ko benga munganga spirituel pote oyeba pourquoi ba na mokili ya Tata Nzambe baza ko jour toujours na vie ya ingratitude bato baza toujours bengra pona nini moninga saleli yo bolamu yo retour na o ezala kaka mabe nde na lobi na bino ke titre ya émission oyo elakisi ingratitude alors ingratitude ezali malamu te na mokili ya Tata Nzambe ndeko mwasi moko na mboka Amerique abengaki biso mpona kopesa lisolo na ye oyo epai ya munganga spirituel na kati ya émission na bino Ediba TV oyo elandani mokili mobimba bandeko bakolanda biso na bokebi pe na bwanya awa tokotia ba programme moko ya sika oyo tokobanda na mois de juillet pe mois de août ekosenga na biso mbongo ekosenga biso mwa makoki bandeko munganga spirituel na beta mbela te nano pe na beta na baporte te ya ba spectateur nyonso balandaka biso na bokebi mpona bwana parce que nateyaka nalakisaka bandeko lolenge nini okoki kotambola na mokili ya Tata Nzambe mateya oyo munganga spirituel nateyaka ebetaka baninga mosusu ya motema bakomprenaka ke non awa esengi boye awa ezali kokende boye ezali bapetit résumé oyo esengi ke na mwa tozali kobanda tokochange méthode mingi entre juillet na août avant toyingela na septembre mpo tokokisa une année depuis chaîne na bino oyo ebandi mosala nango programme yango ezali ke awa na kati Ediba TV munganga spirituel na kotisi programme ya sika tobanda koyamba ba célibataire ya basi pe ba célibataire ya ba marié ezali ba programme oyo esalami na bandeko oyo balandaka mingi chaîne oyo ba proposer biso yango pe biso tolingi tosala yango pourquoi tokoyamba ba célibataire na kati ya plateau na biso Ediba TV mwana Congo précisément na kati ya émission tobeleli tosolola yango tokoyamba célibataire ya mwasi po toyeba totuna mituna pourquoi okomi na bamvula oyo ozali kaka célibataire eloko nini ezali koleka na kati ya bomoi na yo tolobi te ke bato nyonso baza lolenge lokola biso ke boyamba mokonzi boyamba Tata Nzambe opetola bomoi na yo osala boye non mais il y a des cas ou des problèmes ezalaka ke moto na ntango boye akoki kozala pe na mobali na ndako moto na ntango boye akoki pe kozala na mwasi na ndako eloko nini ezali kosala finance to finance te alors ekozala na ba surprise na kati ya émission wana oyo ekozala ke ba mosusu bakozala financier bakofinancer bango po bakende kozwa mabala alors yango mutuna mosusu etuna makapa mutu moko abengaka biso alobi munganga spirituel est-ce que bato nyonso na mokili soki moto abengami pauvre ou bien mozangi quand on dit pauvre tofingi te
mozangi c'est-à-dire que mutu aza peut-être na bozwi mais bozwi eza kokoka te soit abala soit azwa mwasi atia mwasi na ndako. C'est ça. Yango totu amotona atoliki motuna est-ce que bato oyo bazangi ou bien baza ba pauvre baza na droit ya kozala na basi na bandako te ou bien baza na droit ya vie te. Boko découvrir yango na kati ya chaîne oyo Ediba TV na ba programme oyo ezali koya mikolo oyo ya liboso awa. Ya mibale lisusu bokozwa programme moko na koinvite ba marié bato oyo bazali ba marié babanda kopase awa na kati Ediba TV oyo pa kozala na besoin aleka pe na libanda ya mboka azalaka na Congo azalaka na Europe azalaka na Amérique okobenga tokosala ngo na online na téléphone en direct ya kati émission ekozala ba heure oyo ba programme banda kopesama e banda koleka wana na télé comme ba publicité bokomona yango po esala ke mutu même soki aza musika akoki koparticiper apesi pe argument na ye moko ozala ya célibataire ya mwasi ozala célibataire ya mobali boza na droit ya kosala yango bino tout ensemble epai oyo ozaleli bokozwa pe programme ba marié tokotia ba marié na podium oyo pe bazali couple bafandaka esika moko na ba oyo tokoinvite couple oyo songolo pakala aye na mwasi na mobali na ye oyo pa aye na mwasi na mobali na ye baye le temps est là topesi bino encore 1 à 2 mois bo s'abonner bo s'inscrire bo benga ngai bo komana ba commentaire munganga spirituel na besoin ya ko s'inscrire pour na émission wana ekoleka ndenge nini on va vous montrer comment ekozala pe ezali free mais na kati wana boko gagner ba prime na bino ya un meilleur couple de l'année un meilleur couple boyi bandeko balandi biso na bokebi pe na bwanya ezali ba petit parenteuse tokei mbangu na lisolo na biso ya ingratitude bozona no moi petit séquence ya publicité et bongo tokoda na musika pe na. Les fêtes s'approchent. L'orphelinat Vida a besoin de votre soutien financier et de dons matériels pour célébrer ensemble avec les enfants orphelins. Pensez à leur aider avec un petit geste que le Seigneur met dans votre cœur, cela suffira. Offrez-leur un moment de joie tout comme nous le faisons pour nos enfants. Ils n'ont que Dieu et vous comme soutien, car il est écrit: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Orphelinat Vida sokayoko tanabanda kuna bino ezaka ko sala Matthieu 7:7 comme d'habitude. Bonne année Noël yango esokomi biso na porte. To pense aussi na bana o bazana ba parents. To éviter yo yaka Orphelinat Vida. To passer un moment agréable avec les orphelins. La gloire sera rendue à notre Dieu. Nabesi merci na ba partenaires o ba kota la biso botika biso te obagisa biso te nzamba benye obino nzamba bakisela bino. Voilà des retours na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana Congo ekangami na mungama spirituel papa na bango dokotolo na bango oyo alongolaka maladie na kati ya mutu ya bo spiritualité na ye ndeko mwasi na kati ya mboka Amérique abengaki biso tosololaki na ye ntango molai naza sur era pour une émission oyo akozala surpris parce que na prometaki eke naza na ba programme ebele mais na ko surprendre yo parce que kana yo esengi nanu makambo ebele meme ba prière na basali ya nzambe pe na kati ya mateya na kati ya munganga spirituel ndeko mwasi sans plus tarder abengaki biso a souffrir mingi na Congo avant akende Amérique ndeko mwasi aboti na mibali mibale alors mobali ya liboso adesevra ye atika ye na mwana famille ya bamwasi bango balobaki kaka ke soki mobali wana alingi yo avanda na yo partout oyo yo okozala mais famille ya mobali pe comme ayaka mission na Lubumbashi mission eselaki fo azonga comme apesaki mwana mwasi libumu parce que awa nalobaka na bino ke nabetaka mbela nalobaka rien que la vérité sur la vérité totangaka nyama na nyama na kombo na ye pe na respect mingi pona kolakisa baboti bazali baparent baali baresponsable pe bazali mingi pona koteya mateya nini ya kolakisa bana nzambe tala ndenge mokili etambolaka meme na bamabunga ebele soki okweyaki pe na baerere ya boye salani ngele
sala ningele na mokili ya tata nzambe yeba epai po kutia makolo na yo pe okokitisa ndeko mwasi oyo aboti na mwana mobali mwana ya liboso ya mwasi pe bafamille babi mwana na biso akodeplace te po akende Kinshasa mobali asimbi nzela akei na ye Kinshasa ndeko mwasi atikali baboti bakoli ekomi sikoyo motu ndenge ezalaka na ntango moko fosala vi na yo yo moko moperso aye okutana na molongani mosusu kaka na niveau ya katanga bavandi baboti ne pe bana mibale mais tellement que vie eza kosemble bango très difficile base décide balongwa katanga baya kovivre na bango na Zambie bakomi na Zambie mobali akoki kaka te vie ya Zambie parce que bavandaki na refuge comme les réfugiés congolais baye kovanda na bango na Zambie mobali akokaki te asimbi nzela afuti ndeke nzela aye na ye Afrique du Sud awa epai wapi munganga spirituel nazali mobali akomi na Afrique du Sud nde tolobaka soda soki akei na etumba ezalaka soit akozonga soit akozonga te ezali parabole oyo tokuta bakoko na biso baloba pe batika yango na mokili ya tata nzambe ndeko mobali ye nakomi awa tellement que azali koluka ezalaki selon identité bacalcul na ye il était si pressé après une année akutanaki na ndeko mwasi moko ya sud-africaine oyo apesaki zemi abosani mama ya bana na ye mibale na Zambie bandeko bolandaka ngai na bokebi mpe na bwanya na kati ya émission oyo edibati ezali très édifiant mpe ekolakisa yo lolenge nini okoki kotambola na mokili ya tata nzambe koyeba mokili ya tata nzambe ezali na balwa na baenorme nango mingi natalisaka bino soki na koteya nalobaka na bino ke tala lisolo ezokokende boye mpe na bandi kolakisa bandakisa napesaka swat ndenge bato baotambola nde bato baosala makabu swat ezalaka kitoko mingi te yango nayaka koloba na bino te na mokili oyo tosala ni ngele tosala ni vraiment ngele po te mokili ya tata nzambe il faut kozala na bwanya koyeba epai wapi okoki kotia lokolo ndeko mwasi tellement que atikalaki na bana mibale à souffrir à tel point que azwaka ata coordonné moko te ya mobali na ye oyo akendaka Afrique du Sud mobali mpe na Afrique du Sud aboti mpe bana mine bambula eleki après 10 ans akomi na 4 enfants maman oyo atikalaki na kati ya centre ya barefugie oyo bazalaki na Zambie anyokwamaki mingi tina baninga ya mobali wana bakomi koluka batambola na ye bandeko tozwa sport oyo nanu tomela mai munganga spirituel naza deja na bino bokosepela bokozala riche na bahistoire oyo ekoteya yo peuple congolais oyeba nini peuple de Dieu oyeba nini okoki kotambola na mokili oyo Shalom naza na nouvelle ya malamu ya koyebisa bino ete nakozala na bino à partir le 25 mai na le 26 mai na kati ya Johannesburg le 26 mai nakoyamba moto moko na moko en privé na ngonga na ye pe na air na ye ba délivrance ne kozala en privé moto na air na ye na ngonga na ye poto kota profondeur ya problème na ye pona le 25 ezali conférence ya bato nyonso tout bato bakoya le 25 te tokoyamba bango pe le 26 te esengeli na bino d'abord boya le 25 après le 26 tokoyamba bino en privé pona ba oyo bakoleka délivrance en privé esengeli na bino bo benga bo enregistrer comme na bino po bapesa bino ba air na bino ya délivrance bo contacter papa Edi bwanya pe makanisi ya bomoto na kati ya vie ya moto nalobaka na bino masese africaine sala ningele na mokili ya tata nzambe yeba nini epai ya kotia lokolo mpe ndenge nini okokitisela yango napesi mbote na baye nyonso bazali kolanda chaîne oyo na bwanya mpe na bokebi mpe napesi mbote na baoyo baza kosupport chaîne oyo napesi Fiston Kabwe na mbote mama Claudine Ntumba mbote papi Tshisekedi mbote mpe mama Viviane Kasosa na mboka États-Unis bambote ebele Nzambe azala na bino apambola bino na ndenge bozali kopartage chaîne oyo po te motu nyonso azwa kapasité na moyen ya koteyama mpe kolendisama na liloba ya nkolo sans plus tarder tozongi epai wapi tokomaki mama oyo atikalaki na Zambie na bana na ye mibale mobali aye Afrique du Sud azwi mwasi ya sud-africaine biso toyebi ndenge tovandaka na bango basi oyo ya basud-africain bazali basi moko ya profit tobenga bo ba profiteur donc tellement bamonaki mobali ayaki makasi
akosala akozwa meya bango basejetaki mpa na ye nde aboti na ye bana mine. Mobali akenda atika mwasi abenga mwasi ata mokolo moko te, mwasi aluka bakordone azwaka te ti ayokutana moninga na ye moko ayebise te toyaki na mobali na yo me alobi elas sala na yo vi na yo ye mpe asala vi na ye akomi na bana mine. Atindela meme mwasi wana bafoto ya bana na ye oyo aboti na mwasi ya sud africain alakisi awa naza na nga bien vi na nga ya mbulu. Mama ya bana ye namoni bafoto esalaki epasi alelaki me azalaki na bolingo mobali na ye ye mpe kota atikalaki wana esika après 8 ans nde mama mobali wana asali eloko wana ere atikalaki telemaka azalaki mwasi atungisamaki mingi. Kamaradi ya mobali na ye moko aye kobima na ye mpe aboti na ye mpe lisusu mwana. Biloko yango ezalaka kaka bongo soki osalaki mpo meka ata na posa ya nzoto okokweyisama kaka mpe okozala kaka na erreur moko. Mama akomi na bana lokola mine donc oyo abotaka liboso baparent baboyaka kokende na Kisasa na mobali na ye azalaki na besoin alabi na kokende mwana bino na kohonore akozala très bien baboti baboyaki aye okutana na dongolo miso oyo aye komema ye nzela ya Zambi bakomi na Zambi atiki mwana batu na bana mibale plus moko azalaki nango bakomi misatu ye Afrique du Sud akomi awa baboti mpe mine lisusu. Bandeko balandi na kati ya Diba TV mwana Congo nalobaka na bino mingi ba émission nasalaka ezali ba vérité pe ba réalité ya bato yango mpe bazali na kati ya chaîne oyo bakolanda lisolo na bango ndenge basoye na monganga spirituel akokamwa monganga spirituel nalobaki ne boye te me abumbuli yango ekomi mai ya mvinyo. Soko mpo olingi batanga kombo nao bakotanga soko olingi batanga kombo te mpe bakotanga te. Totangaki kombo ya Isha oyo na Nigeria parce que alingaki batanga kombo na ye. Mama oyo apesaki biso aval batanga kombo na ye te na ba relation na ye nyonso tobombi yango. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard Misunga. Naza déjà na Misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire amike mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na Kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na Misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongo lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama. Mama zongi cheni. Mama zolia 3 fois tongo midi popo ndeko nanga elo musu sepelisi ngai Misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant so kata soka salika manœuvre pano ya di ta bana lumière 24h/24h et puis connexion internet et vanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place la liwana a fini bouton rouge docteur Mbango atakati c'est pourquoi homme de veillard Misunga eza na kata clinique Misunga. Donc so futi mbongo nozo regretter te. Ah bon, tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala ezala. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi bana mama comme na homme de veillard Misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na opinda ya pampa bana c'est fini tout ça. Bongo liango lisusu te. Homme de veillard Misunga. Ngana bango rendez-vous kana fin du mois. Na pemi. Non, si kaya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana do pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li bati Misunga. Babe. Bandeko de retour toujours na kata chaîne na biso Diba TV chaîne oyo ezali koteya peko édifier peuple de Dieu kolakisa bato lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe. Mama oyo na mboka Zambi na bana misato na maboko mibale basi bapusani moko azali penza bebe mwana oyo abotami na lokuta ya bakamarade ya mobali na ye mobali pe koto na Afrique du Sud bana mine papa wana pe na mama wana pe na Zambi na bana misato na maboko bazofanda toujours na camp ya ba réfugiés na Zambi oyo ememaka bato na États-Unis na Amérique Canada Australie ndenge bakamp wana ya ba réfugiés ezalaka ba oyo bayebi ezalaka pe bongo kolala lali mikolo 12 ans eyokokoka pre
Nzambe aye ko visiter bango. Maman wana a eu opportunité na 2020. La période de la Covid. Donc na suka wana avant to kota na 2021, maman wana a eu ndeke akei na États-Unis d'Amérique. Bakei bakomi ndenge makambo ba réfléchir salamaka, babengaki ye ake koleka ba interview, makambo tout. Mais asambi kitoko alobi ke mobali na ye malgré tout makambo ba la sala ye alobi mobali na nga akenda business. Et pas akenda business na yebite. Mais na soupçon na Afrique du Sud. Alors que ceux qui osent na kati Afrique du Sud pe mutukuna sambeli yo likambo wana ke okenda business ozali toujours na dossier ba réfugié. Pour Afrique du Sud pe tozali ba yambaka pe ba réfugié. Toza pe na ba dossier awa o ezalaka mutu ayi ko bwaka refuge lobi pe epesi pe bon ba bimi pe na compte ba ACR. Ezalaka nango awa. Po biso pe awa tovandi tolekaka na tabanzela tu wana po tozala ndenge tozokotambolela lelo na mboko. Il faut mukanda. Bandeko mama oyo na Amérique Nzambe azwi ye apesi ye musala basali bango restauration makambo nyonso azwi musala vini ekontinue. Mobali oyo amemelaka mama wana lisolo ya mobali no na Afrique du Sud akoma na bana mine asalaka business. Aye kokatisa mokolo mosusu aye pe na Afrique du Sud awa kaka kosala business te akutani na mobali ya mwasi oyo atikaka bana mine emisatu na emibale na do misatu na Zambie yatikaka misatu après mwasi bakisi moko bakomi mine. Bakutani na mobali wana lisusu mobali wana bi boni bien boni mwasi na ngalo mwasi to akenda groupe nyonso tikaka wana ba misusu bakei États-Unis ba misusu bakei Canada ba misusu bakei Australie mais mwasi na yo malgré to akendaki mais naza na numéro na ye. Numéro na ye akomi na Amérique abengaki biso pona kozala toujours en contact ko solo. Ya solo nga pe kutwa tala mwasi oyo nazwaka ya sud africain tala mwasi oyo tala makambo asali ngai 1 2 3 4. Donc mwasi ya sud africain awa tozalaka na bango bazali basi oyo mutu akoki kotiela penza motema te parce que akoki kodecevoir yo anytime. Tolobi anytime elakisi tango yiso akoki kodecevoir yo adecevoir mobali wana dans les rien pour rien parce que ya lingi abanda kosala vie na ya kobimaka yaza komona mobali ya kokange pression makasi habite ekosimba te tikanga talaka mboka na bango bakei na bakote baumisi te basali divorce mwasi azala libre atikali ye moko mobali na charge ya bana mine pe na kati ya bana mine wana moko deja ya jeune fille asa bandaki kopusana akomaki na ba 14 ans 15 ans pe akomaki koyeba deja vie ya mibali ezalaki da risque mpo na ye. Bandeko balandi biso na kati ya Diba TV na kati ya bokebi pe na bwanya sala ningele na mokili ya tata Nzambe na lobaka na bino